Ça constaté dans la My God, proche. Tout ça, je suis banni. Comme ça, la défense, il y a qui yango, yaka. Et puis, ça, j'en vais faire un mètre 80. Maya barabo, c'est bon, combien? Yo, ça, 45. Quand tu viens dans la bingana, tu as où là. Ça m'a raloqué, toi. Natia, on va 10. Nana, on 10. Ngai maman, la chocolat. Ma papa, maman, tu dis que la saba pour y akimete. Tu parles tout comme. Na zo bisho ba avantage yo ngai nazala kana ngoda ntutu ngai nazala ba avantage. Mama chocolat kan ngai biye ba kata kan nini njoloko. Nazala ba njoloko. Oh nie oh China kena. Yo sala ngai bien. China kena mara. Et puis Maïlor va changer bilamba, oh c'est pas bien. Son bilamba sika et puis on va y en nako. On va s'occuper de la vie, ok? Merci papa. C'est ça? Non, pas de trop, merci. D'accord. Je crois la personne que le numéro nanga. Je m'appelle dès que vous êtes à la maison au banking. Ok? Amen. Ici, comme il tourne. Ah ouais, botia kondima. Kondima na onde ko sa nini? Et que big ça papa. Bon ça commence à la pratique, mais il faut la foi. Donc ani. Maman, maman kota, yo kota na yo déjà. On déjà. Ça moni te na kimta. Yo kota. Dadi nga da dessus dadi. Ba mu yo c'est normal te dadi. Nga za bras droit na yo. Mboro e bandaki nga na yo. Mais yo siko autant jusqu'à là-bas na wana nazo bondelo mbana bala tikanga na pakola bango ta mafuta yo zo lingate net petit na msomo kina za vrai ya goût mwana na komona ka David kokota distraction télé ya jour à délivrer ça ba distraction te dadi eh yo kanga na faut beaucoup de respect toi to zaki vision mutakota kazo kodia ya makambo eza yote ndako kitoko tuzila kazuya ka aume mpe ana kokota hivi kazuya maino na usenga kulinza mbafu la motema ya papa kutambuli mingi na za kule bana to bale kutambula ndi toujours bana to tambuli ka 2000 francs mama kutayoka kipasi nanga moko donc azoya Ok. Naomélia. Bonjour papa. Ça va? Ça va bien, à la grâce de Dieu. Je suis tellement occupé. Au moins, on a bien gagné Bino. C'est que maman est en Indénie. Maman malembe. D'accord. Mazaka moi maladie pour baki signon sur la coma qui a mélité. D'accord. Et là on a le salé misate. D'accord. Par faute de moyens. Non, pas de problème. Pour résoudre en haut. C'est que pour le moment tu fais quoi? Le salarié. Papa Mikolo na ça que l'on monte. Na tamu sakande ko na moi. OK, ningo tamu sakai. Moi je préfère Botambola ali sauter. OK? C'est la seule Botambola ali sauter. Papa so to tambo te to liandeni. Non, je suis là. Quand je dis aide maman là-bas. Botambola ali sauter vraiment. Ça fait pas bien. Botambola nzela. Nous sommes traités bino nengalingi quoi. Mais papa, ce qui te tambolité to vivre nengalingi. Kasina lobi bien. OK, nabi ono salam. On peut s'abonner dans enveloppe pour eux. Vous avez monté mon bien. Malgré ça, quand même. Merci. Ce qui est important, vous sommes la maman d'abord ici. Merci papa. Pour ta provision. Merci. Et puis, Maïlor va changer bilamba. Oh, c'est pas bien.
sombi bilamba sika et puis on va ino na ndako. Ngamo s'occuper na bino, OK? Merci papa. C'est ça? Non, pas de trop, merci. Mets-toi. D'accord. Je crois la personne que le numéro Nanga, tu m'appelles dès que vous êtes à la maison au banking. OK? Merci papa. D'accord, OK madame. D'accord. Non, pas de merci. Dès que vous commis au banking. OK? Papa, celui to sombele bilamba to ya biso moko to benga biso. Bo benga ngai puis na benga non ça. Ah, merci papa. D'accord, OK madame. Bon ça la défense tout votre traiter maman. Papa, merci. D'accord, merci. C'est elle? Elle est jolie, hein? Elle est tellement jolie, la fille. Bon, oh, mobile, Son petit frère. Le garçon, oh, on a fait accueilli, ouais. Et puis ça, mon ami, je vais essayer de analyser, mais. On peut m'en amener moi sûr. Je sais pas, dans mes canons qu'on l'a délayé, pas talent. Parfois, ma maladie, je suis à la vie, ça n'est plus mon comme aveugle. Bossoli non. Sa maman est là, et puis après c'est bon quelque chose. On va faire traiter d'abord maman, et puis tu as ma provision. C'est pas bien. Mais bon, tu es mon ami. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à faire sauf te soutenir parce que tu es mon frère. Mais j'espère que tu sais ce que tu es en train de faire parce que c'est très dangereux. Ouais, mon ami, je sais. Non, tu le sais. Mais tu sais, tant que bazaka devant Nzambe, balobaka, c'est pour les meilleurs et pour les pires, c'est ça, non? Mais je pense que mon frère, Ozo Banda na pire théoana, si c'est pire théoana, qu'il y a eu, ça allait le contraire, parce que ça commence na meilleur et puis les pires. Mais moi, je pense que Ozo Banda na pire, parce que si ça commence avec le pire, je ne sais pas si le meilleur viendra. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? C'est pour toute la vie, mon frère. Mon ami. Super mec. Aïe. Mon ami. Et le monde aimer, ce n'est pas seulement se regarder l'un et l'autre. Mais aimer, c'est aussi se regarder ensemble dans une même direction. Je comprends que la personne en question, je l'aime beaucoup. Et puis dans l'attente de se voir été, ceux qui n'ont pas dans l'aventure, j'allais toujours le faire. Dans un monopole dans l'aventure. Mais comme je décide maintenant de vivre avec une personne que j'aime, c'est déjà bien. Je l'aime par intérêt. Non. Parce que cette personne, c'est la fille en question, elle mérite l'amour. C'est bon. Toi, tu es mon frère et on se connaît depuis longtemps, tu sais. Mais le lot au sombilinga trop, au lesinga trop. Non. Parce que non, je suis. Et puis. Non, c'est une surprise, mon pote. Attends, au sombilinga belé, puis moi, je suis pas là pour nanatia ko susuba makambo likolo makambo. En tout cas, je te soutiens. On y va. Et tu laisses ta voiture. Tu veux voiture nanga. Tu laisses ta voiture, vraiment dans son guisa. Amen. Ici, comme tout ah ouais, botia kondima na onde ko ça nini et que bigisa papa bon ça connaît ça la pratique mais il faut la foi donc
Maman, qui faut boy. Maman kota, yo kota na yo déjà. On déjà. Ça monite dans la kimba. Yo kota, kota maman. Ondima. Kina mwana songo zisi Chinekeno. Alléluia. Jésus. Alléluia. Onyero, onyero. Alléluia. Ndeba ine Nigeria okotisa nga makasi. Na suko mwana wana tango akima mbangu. Bilo mtu za réécrit la Bible au monde mutu ba Hollanda. Tu na monde spirituel c'est la réalité hein. Mona suko ba sase ba Hollanda yi. My God, junior. Mama longola montre la yo. My God. Oui, tourne quoi non. Vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo. Vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo. Vina nga ekoti bitumba tombala zali putu tombolo kangi. Longodi vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo. Vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo kobongana nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo Yesu yo nganga monene oh monene kiti ademo ekoti sakanga na ba profondeur my God hey Jesus ekarabose Maya karabose ndarabose pesangelo kwase peselo kwase peselo kwase peselo kwase rema karabosondorobosa makerebese Alléluia kusimba pa iboité God yo yefo za kusa de tout quand me touche comme ça c'est-à-dire rappelez moi ça kotaka bana bako David papa mais comment tu t'es d'abord tu peux se bango ba directivité aye ne loka timba mo faut tango boyi faut ningisa papa David yo bana ngono zo ebate nazo ebate David limbisa dadi mimi mo be kota na babiloko po bima faut tango la mo pepe kota ngo on to tango ba mo aw ils appellent ko pe ya sikate za da balata ki balata déjà muto la taki pa da ko suba mingi na mbeto ya msusu il a comme ça ba be ko saka Merci dadi. Vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo Vina nga ekoti bitumba esengi nganga lokola yo Yesu yo nganga monene ay Jésus Yesu yo nganga monene Yesu yo liziba bakosie Yesu yo nganga monene Poussa la maman, poussa la molimo ça déjà. Enveloppe de pesa pas diacre. Na pesi. Do pesa d'enveloppe. Na pesi. Yesu yo nganga monene. Yo monene ay maya Jésus mam ay karabobo Emma. Alléluia. Amen dadi. Zambaza na yo. Na moni milimo mabeko bima na njoto noyo. Faites attention, c'est maintenant que vous m'avez dit, c'est maintenant que vous m'avez dit, la senti ma bête sur vos meki, vous avez bien dit. Le suivant, Bishop. Ouais, papa. Les tika kaboye. Oui, Bishop oye là, yo kende. Kende aussi c'est maman. Makaro bobo. Ça va? Et ça lui passe? Ye karabose. Oh ya maman. Faut tira ba numéro, appeler sa enveloppe na ye. OK na o pe ya maman. Na tira ba numéro. Zana ngabe David. Ça va papa na yoki. Ma, pesa se wana. Bato wele na l'église kuna bato bazé belé. Makelele wana, makelele. Alléluia. Babande ko bana na okimia makelele te. Dala do sala. Ya ka beja za wana. Azali. Ayela ngamai. Yesu yo nganga monene. Mama Simba. Yesu yo liziba ya bakosie. Oh nye ah Yesu. Dadi. Moi yango yo. Ya kumela. Oh my no ila ngai. Ya kuskola te kumela. Tena na kanisi ya kusuku. Te ya na wa dadi ya kumela. Ya kumela. Sano. Keba na yo meka nga l'église wa keba. Tika oyo ya na wa. Merci dadi. Keba na ebisu. Merci dadi.
Non, la chaînette. Keba na ebisio. Keba. Ça chaînette. David Longwa. Non, ça chaînette David. Longwa pe Longwa na kene na. Boni boyeko. Bala. Non, tu. Bota. Non, tu. Bon Zélanina. Jésus. Tu peux prier quand il faut dans la Liban. Puis dans enveloppe là. Oui, dans la PC. Quand il y a l'église dans ma bac, il y a bassin dans ma baie. Oh, esprit de mort. Oh, oh, oh. Qui passe? Biloko. Quand il y a un hôtel ami sur nanga, il y a esprit de mort. Biloko. Il y a kanga bino butu butu. Mbala ozo ozo ko eloko te. Ayaka foko foko. Po biloko. Oh nye oh. Pesa ngelo kase, pesa ilo kase. Pesa mba mo lo kase na. My God. Wala bakoma makasi eh. Oh nye oh. Oh. Bouya na babilo ayo. Moni Saint-Esprit atambola na deux couleurs. Saint-Esprit atambola na noir té. Saint-Esprit atambola na pembe. Atambola na mauve. Et là ozo bombamba fille lelo balingi ba kaleso ya noir to, balingi ba kaleso ya rouge to. Lorsque rouge c'est le sang de Jésus, oko risqué. Nayoki dadi nayoki. My God. Nayoki. Oh nye oh. Tunda wana, c'est un démon hein. Ils ont écrit dans la Bible. Passe comme ça. En plus Babylone côté, l'église n'a pas Babylone côté. Nayoki. Quand il y a un de l'église, il y a un bois dans l'église. Ça, ce n'est pas bien. Au moins, on a passé dans la lata. Sec. Bah, prier, on a aussi la vie, ça coûte. Bah, il y a un fille, il y a un salle pour prier, ça c'est sacerdotal. Bah, Maria fille, il y a un salle pour prier, ça c'est sacerdotal. Ma, ozo banga nini, ça n'a pas bien. Banga te dadi, so ina banga na ningai na yati. Jésus. Maraboseke. Hey, mama, je suis à mon limoté. Jésus. Il faut délivrer ça dévoler. Tout le monde a maille. Tout côté mis, bunch. Vous comprenez? C'est là ça l'oscat. Mon autant esprit moi je pousse sur ma case. Chaque fois que je me bats, je me bats. Si on a bien les familles, on a bien il faut yo lelo uzana papa na chasser milimo wana butu mobimba ozala délivrer tellement touche-moi très fort je dis très fort yo siko finanga penana yo kabna pasi pendako. Maman. Allez. Toki hôpital. Moi la tema toki hôpital. Toki mbongo, toki traitement hôpital. Maman ça makasi toki hôpital. Hôpital. Wapi? Toki hôpital. Toki hôpital ndeni bozimbongo wapi? Toki madame. Oye bisanga. Maman. Tu na mutu mo nzamba sai biso grâce. Apesa biso numéro na ye. Tant que tu pas na ye, abengi sai biso yango apesi biso mbongo. Yango to raisonner to mema no hôpital. C'est que maman nzoto za bien tenda apesi biso mbongo wa bikeno bo mema maman no hôpital. Ça va pas mbola ye. La bisi biloko libanda na pona mwa eloko na koko kino teka na sombata kisi. Mamba utegeza société mama toke. Ça va pas mbola papa wana. Allez. Si maman la do mona te. On va ça na lisule ki na o. Malembe.
C'est-à-dire nga déçu dati. Bambu yo c'est normal tenda. Nga za bras droit na yo. Mboro e bandaki nga na yo. Mais yo siko tango jusqu'à là-bas na wana, nazo bondelo mbana bala tika nga na pakola bango ta mafuta, yo zo lingate. Net petit na msomo kina za vrai ya goût mwana na komona ka bu David kokota distraction télé ya jour à dériver. Ya ba distraction té dati. Eh yo kanga na. Faut beaucoup de respect toi to zaki vision. Mutakota kazo kodia ya makambo eza yote. To ke nango bien to solongo chiyo kada. David c'est facile. Costimité. David costimité. Dadi. O za ba influence na sala ko ba mona ke. O za na mbongo o za déjà. De to kabola le kanga. Na cha yo dia kada ba kale pourquoi. Ngapi na Bible ko le kayo dadi. Yo kasi nga na ebi na ngate ba pechozo kata na église. Na ebi na nga. Na tino na sei. Nga na okata na risque. Yo zo za bango ya ofele ko ba ngapi fona so rapé bongo. Musi po sokoli aussi servicier yo za mazo la sanga kede pa berger David. Yo makamno za berger David. Esili. Yo za na baguna nga za na baguna nga. Olingi bongo. Et kasi tout ça na bongo. C'est ceci. Biloko tout ya noir ya yo. Tout ke pembe. Te na so no pembe. Ba biloko tout ko côté ya noir. Ba pecho noir, aujourd'hui ya pembe nga. Mais écoute-moi d'abord. Pesa nga payer za mwindo. Moi je comme blaguer na. Te na blaguer te ya noir. To mais to pour. On comme blague. David, moi je suis le mandataire tabac envoyé de Jésus, c'est moi qui présente Jésus sur la terre. Oh yo yibi. OK. Le usage à délivrance ya bato. Mais manga na ba distraction to ko yo to avant cérémonie to nanga siko il fait na ce jour na sa cérémonie ya Eli na mwana wana munoko misu na misu matoi na matoi njoto na njoto osali yango jour nanga na biso mamba ya mai yo vexation kanga na ola kisayo me yo zo ba ndoto yo kani wana ça vexation mwana makambo te wana makambo te wana makambo ya makambo ya pembe yo sapena longolo ozaso lote poto mokeno Banda na yaka wana do jira petu na ngai na ida ni nukana ngai na kopo na ngai ko. Mama oza pressé. Kasa chokola ngai mbangu na ina. Zala kimia mama. Mosali. Ya ayena condition bara moko. Mama osali aza ko bondela nzambi akota kati na ye po eza mokoli rendez-vous ya masekite. Abosa nde shweme. Obosani Abosa nde shweme. Mama osani shweme. Bongo ini. Oyo ezali nukana konyika makolo akobanda kosukola ngai na makolo ati osala kabe mbale pila nakasi mbaye kosukola ngai mama yo osala zuwa boye ndenge nini zuwa nini na osala oyo moto azuwa makasi boye ndenge nini oh papa daddy sikanga bebe ya daddy nzambi osas koni mimi se libanda dia sawa zuwa za libanda kuna mama libanda mama bolo ko bas kusemela nga dezo de l'église bondeni daddy moite oniero nira oniere nyoro aya bara bosi oh daddy Jésus daddy daddy baye combien kuna ba combien à part oyo ba maman baye koto ibazani balé oyo ba maman lisusu maman ba jeune fille ba jeune fille baye moko za aza pembi oyo aza lobi ya mulai naza na moni mutu te moni te kasi daddy yo lobanga nanga tangu nyoso mona kati oh papa oyo sala kanga na mona kango na nzamba lakisa kanga ye comment les a des sortes comment la spiritualité na physique yo mimanga na zone nini te me oyo ye wana mama mama wana oyo ye alati ya mulai ya noir pe ye mutaki mutali boso avant tongo ko chama mama tongo apesi da ba fond de bango apesi pas nani tena fond de pas nani tena bureau daddy o tena bureau ndenge nini ngala za o tina ngofa na bureau afo te bokangisi mo bokoti na bureau manka bosa mabe daddy ngam na yibaka te ko chama mama na njambala wa David mtayibaka yego le na moyo na église te na mone kuta wa te daddy ameko ya wa te ata kuleka yo yafungula miswe ablo defana bisora nzambe toj na nzambe bisora ba sacerdotal yako metuna na ngai tani tino ozo simba simba ngai ndenge nini mama yaka Vamos chucha zaliawa ngala China kenanga mama zana concentration ayo chine kindo junior oniere China kenanga chine kindo China
Ya. Wa sko Jonas sko asuke bambom ala na junior. Ah, my god. Papa kende. My god. Kende. Wana junior na kini mbangu Yupo ta film yango. Ngena monate. Kende. Onyego. China kenanga. Oh Yesu, chine keno. Makarabo sala kusante. Kuzanga to kwa mbali na hivi. Ma passer na nika di se tu fasa mambo sala te. Za kusante. Wamni wabe makasi. Ya kusakana te papa. Na ezo mona na deja. Obota? Nga na bota kama mona tikana kana mboka. Na sasa uzo mona te. Nazape na mobali te. C'est vrai? Si, nazape. Jesus, my God. Eh mama. Na bwana ngako ninga mibali babisanga mibali bakishacha bata bafatili. Yangu na tika na ngai na bwana ngai. Non, uzo mobali te pele ya mobali Na ningi makambo mibali. Na ningi mobali aza 1m80. Boni. Oyo zakashina kina biloko nanga kosokola te. Ko nanga. Te. Yo tenga mna kosokola. Yo ko na biloko kosokola ndeni. Na yebaki te. Pesa nga lo mo ase wana. Pesa lo kwase. Kati lo kwase. Na pesa lo kwase. Pesa lo kwase. My God. Makaro boshunda raboshunda maya mama kusala ngo kuna bongo te fozala awo. Yo pesa sima ndenge nini. O bebisa makambo ango. Limbisa ngai papa na yebaki te papa ngai na zoka pe mo sonite. Belge. Yadi. Yo bato bozo kote bozo expliquer bango tin bako ya pa na yo na junior David mukona ndenge moko. Yesu ndenge moko. Mama sen ndenge ni. Na sele loko te na sele ndenge ni. O fungola ngo. Na sina fungola ki deja. Azo fungola ndenge. Ni yango boyoko. O sepele nango dadi. Eza ngai te ya tata masina bisoti. Kola ta presser via kola ta presser yango mwina juka ka yoko ya tata masina bisoti. Kozo mateke lokato peso e bana ko kita ngai te. Ko kita ngai ngai te tata masina bisoti. Ela ba puyo ya ba komba. Komba ya ko sakana te baba ndinga ina bato e batakete. Ya ba komba makasi po biloko boye a susu da moi tâche na se. Ya ngai te na susu ya ngai te baba za tata masina juka yango de presser. Ngana zana ba nini biloko kola tate. Botango da aza da otoboka sekita na osimba na osala prière ngo da bagafa boy mabeti ngato sokole ngadi ndoke toboka na zana ngapi ya kotoboka oh mama nini libomo bandiyo kanga na sina toboka pe bongo kazuka na kika liso toboka ndiko sala ngeni oh begizo to sa to kuta na makambo suka tanga na papulu mbate za constate na ngati my God proche musala chukwe bani to musala de vente oyela ki yango yaka yebisa nzamba pe tsanga mobile 1m80 maya bara bo sebonga na combien yo za 45 ngadi ngipenda za mbingana tala kai uwo la zama ya loketo na zana na tia yango ata 10 na yango 10 ngai mama na pisa sokola kanga ma papa maman to disenga na saba prière kimete tu parles tout comme na zo biso ba avantage yo ngai nazala kana ngoda njoto ngai nazala ba avantage mama sokola kanga biye ba kata kanga nini njoloko nazala ba njoloko China kena yo sanga bien China kena mara Belge Daddy yanga mbangu Daddy na okibie moko kondiba Chel banda mkota Daddy sima na zongi saka mama pardon Daddy nimbisanga tika distraction papa bandela katite na bosana kana yeba kite na kuka ko kanga nde santimate panzani mbala moka kisasi za oui pensez pourquoi kisasi za kitoko bon bima deuxième tour yaga na coach ba baza pressé deuxième tour te zailo kono ça papa te papa la zamu noko mingi wa yeki no yangwana naza mwasi kitoko bakata ngai banjolo ko poko sepela ngai mwasi kitoko ko sepela naza mwasi kitoko mwasi pembe mengana linga ki oboya kiti dadi ndeko mi mwasi kitoko le bébé c'est église bien David dadi yo yebi ngana ze kombe nanza dadi lo baka kana lo badi susu Belge kenena ngotala kana ngashima eza critique mais c'est que pepa nangati bon boni boyko yo kuna zo katela ko tema bako lokala mota sala kama makasima suki bizelo suki ndenge boni boyko les suivants Daddy